akufa boy na position ndesi ko nga nebsenga bia longwa liboko po ya banda abanda ebsanga bino na bomone émotion abanda osanga bo so tola sali geste mo position abina yo afinga les na bomone émotion bolingo oyo yalinga bana ye akai ko misa loboko te ndemo na lelani sikoto na balusie akepa o mususu mere akoeli te pombo sala nde sikoyo na ko balusie na moni ami subelaki place na yo comprendre que mabeza o non na mona mbala nga subate ata melata ni na yo ganga ba voisin ba tona otoka mai na libanda pona ipen mai ba oui bosa soka saka robine ba bae nde ba memi na hôpital ba dragueur baza ebele kono moninga bona so na biki ba dragueur ngate bolo ba kosi nazara nga pe na comment dirais-je nazara pe na mandat l'état te que so na lobi alimba mo makala te naza libre non na juste mais va proposer baza mais za na moko azo sala lokola pusana mais naza libre na maman pour la benga abenga atinda iboso bato bayaki bayobenga to solo la ayebisinga oui ayebisinga ke nzamba limbisa biso surtout oto kanisaki oliwa mwana ngi maboko na hotel na memela kai bana amoni bana ya bana leli déjà mabe yaka déjà mais tout ça batamuki to ko tikala kana ni kama ngote ngade ba kundanga heureusement que na pola raté babanda oziana pola ça msa kusu akina il m'a mebeli ndoki criminel atambona ba criminel na zandumba na soki na dembi kisaki na kanga kai soki kaji bamona ke soki na manzaka elobama oda soki poisa elobama ebele nyoso na yoka so na zaka mutu na ngai soki na zaka na nerf solide mene le longa liboma po ba botola ngambongo faki ba créer ka ebele wana nga bima na hôtel ata 100 francs 100 francs devant mon Dieu nga kina bana na bima na bana na maya misu go to zana if bandi to zana juba obetanga ponga ba betanga. Très chers abonnés de Yokani Télévision, merci énorme. Naba retour, vous allez conseiller la biso, merci énorme. Naba abonnement, na bino, vous allez koya kili. Merci de l'autre côté de TikTok, merci énorme. Na ko accompagner biso na affaire Doline. Nzamba mo na papa mbola bao nyoso ba bengi na lingi bosuka na obengate. Que l'action se fasse pour nous permettre de faire réellement ce qu'on a dit, ce qu'on a conclu ensemble. Nzamba sunga papa mbola bino lisusu. Donc, nous avons dit sous les lots, que à chaque fois, il y a un verbino par rapport à la demande de bosser la rabisso, de pousser la verbino pour nous inviter au bino, bosser la rabisso à chaque fois. On peut s'inviter dans un mot de découvrir sans que nous présenter. Donc, nous avons ensemble, nous avons un mot de bon to bande émission nabisso. Biko, nous avons un mot. Ouais, un mot. Qui met ça? Par la grâce de Dieu. Grâce, ça va. Ça va. Oui. Ah, Calais? Tout ça na biso. Quand na rythme wa Congo. Omonani, obungi. C'est ça là que omonani, obungi, on est ça là nini exactement. Mo pese news exact tout vandi hein. Nitika mo benga na ebité. Nera na ka bomba ngwa to panza teke. To panza ngaka. Si wa benga ra teke za na bo se teke za. Na vandi. C'est pas dit ça va faire très longtemps. Toujours sentir que vous garder cap, toujours avec force, en forme, du côté. Et le bébé, MK, vous avez mis Kanda l'état. Bon, on peut s'en sortir aussi. Bon, comment avant quitter avant vous tout ça mis Kanda. Ça va toi que zango papa Bougumestre bandal pesa biso mikanda poto ada pembeni kaya ya commune ka bandal tonga makasi ce qu'on a tonga na équipe tes yeux mais non et non bangela mukandeza te et toi mukanda c'est aussi ça MKT ko sanga
D'abord, mais à la moukié, à Rosana, biso moi mingi mikolo, mingi pena, pour aningisa, pendant tekending, moka, lobit, Rosane, moi trop. Pourquoi biko côté? Mariage simba te babi, ko zogi di bala mona poto, mariage fallait ça, mon invitation, ou te salama, et souka wapi, exactement. Wana MK. Non, na zuli ba na poto te. Nga zaka hypocrite. Ba dragueur baza ebele. Pono monga bona, so na biki ba draga ngate, bolo ba kosi. Nazara nga pe na comment dirais-je? Nazara pe na mandat à l'état te que ceux na lobi alimba mo makala te. Naza libre. Non na zuite mais ba proposer baza. Mais eza na moko azo sala lokola pusana. Mais naza libre. Non vraiment ceux na zuboye ba EM. Bien surtout boya na katiti. C'est rien à Kati, azo poussana. Mais aux libre, et puis que tant que dame t'as poussa là, jusqu'au jour où libre, qu'on découragé peu. Na sens ni baza ebele, baza 95. 95. Ça y est, biso ba kokite. Poussa. Oh, ce qu'on dit ni oh là là. Oh, ils ont un appel. Mais Junior et qui t'a en pointe. Nathan ebele. T'as 3. Ah, Junior et qui t'a comme un libre Nathan nangaye. Mais misusu moi le béate po oui mi ba la poto ming bazalaga. Naza na divorce. Au poussani boye, on comprend que divorce c'est ça te baza na mutuna. Donc to ke malembe o kaka ozambangu na kipo na bana baza mikie baza pe na posa ya éducation. Oui, naza pe mwana bato. Na signara pe na kena pe place mote na prêter serment na bi. Non ninga susute non te za na mote. Donc ça y en a bi que naza libre. Oh ya. Na ke na maman pour la benga. Abenga atinda iboso bato bayaki bayo benga. Tout solo là. Ayebi singa oui. Ayebi singa ke nzamba limbisa biso surtout auto kanisaki. Oliwa mwana ngi na maboko na hotel. Na memela kay bana. Amoni bana ya bi bana leli déjà mabe yaka déjà. Mais tout ça bata mokito ko tikala kana likambo ngote. Tant mninga reconnaître. Lelo na ko so mabe na bi MK. Na yebi na saki mabe limbisanga. Vraiment so za mwana nzambo limbisanga kaka. Donc pour nanga nazana ngo susute oyo le kaka mabe le bama. Bat balobanga na bango. Mais lelo bato ba comment changer langage. Moi pour yora maloba bat balobara. Ouh, MK. Nzete betela kakete. Nga de bat kundanga. Heureusement que na pola raté. Babanda ozia na pola. Ça me ça kusu. Akina. Il m'a mebeli ndoki criminel, na tambo na ba criminel, na zandumba, na soki na dembikisa ki na kanga kai soki catch, ba mona ke soki na manzaka elobama o na soki poisa elobama ebele. Nyoso na yoka. So na zaka mutu na ngai soki na zaka na nerf solide. Mais le longa liboma. On va profiter. Et moi picoter liboma te. Mais Dieu merci. Les retourne te bêtis. Retourne des bêtis. Mais Dieu merci dans ma boningo, non kuta ba mikolo za na maîtrise. Ce ka ko memami na malobana et si lo bimine de kalbela. Wana le temps on nga na okende ba prière. Pourquoi on me taper sa santé, ma futa vitamine nazali. So nazali ki na ba ki liwane na ko saka nyoso famille ba wana ko saka. Nanga na bikate. Ponga bidamba pour le pas mon bazwa te. Bakine la ngango. Basundo la ngango. Vous comprenez? Kosundo déjà mais la bilama mowe. Batikelo déjà mowe. Alors, pour le azara mutu akanda. So na yé baka yango. Et pas baba na ngam un mois te hein. Mais toi qui le 23 décembre 3 mois. Puis nazara na santé, nazara na santé. Ya miyoto hein. Lelo na komi apita bodo na yebe lokote mais na meli poto anate
pour nebe l'autre. Si neba qui n'a rien à tkala mioto, non sila, allez na zu jeep, na te na moto, na zu soutien na kangi na loketo. Talandenge, mais si ko lelo soutien na mabele, jeep na loketo. Normal, il y a normal. Donc pour dire que neba que l'autre, bah on est qu'on comprendre. Les alaki pour pas boto la ngambongo, faut pas créer ka ebele wana. Boto la rayon paiement. C'est boto la rayon. Ngabi man l'hôtel. À 100 francs, 100 francs. Le bango devant mon Dieu. Nga kina na bana na kina 100 francs te. Ata poisson, ya bilo bara. Bon on est sur ba autorité ba pesa elo ni. Bo bana ba boto la. Ah. Nga ma bete ya ezara di solo to. Mana ba kozo ezara ka belle famille. Belle famille soit ka. Est-ce que na refaire vie na on a elo côté na maboko. Nga na kina fièvre. Na passe. Elo na bana. Kina bilo 4. Là na kobe pas biso ba binanga les paniers circulent encore. Zana maîtrise. Petite soeur nango alanda Clarisse Bikotele. Abana le psara yaya. Elo nini? Est-ce que tu kola na mbongo wana? Est-ce que étonné ko tanga to botama to kola to botama na mbongo wana? Tika makambo wana o emona ni ayo. O zuite se ke zaki ayo te. Na yo vanda banjo tala. Moi on kepa beta mba ko pe ba binaka. E vanda pe bo mo mbane Simon Ngandu. Bon benga ka number 1 okufaka pona mbongo wana. Wana Simon Ngandu suko mobala petite soeur nanga. Voilà, ninga Clarisse Bikote. Okufaka pona mbongo wana. Et bisto ebi bino. Est-ce que vous allez raboy? Est-ce que ne va na habiter? Ils ont oublié mokili. Et les kalango. Mbongo wana mbongo ngotewa. Yanga na ebe se uta. O aye na. Nde mo pe ata bango bazui. O ayaki na mususu pa kokoya na. Nzambe pa ko créer mutu moko boy. Bango sa ma miso moi ça. Ningi le na comment bango pangsa na pinzoli par-ci par-là. On comprend. Donc nabima na lorote. Nabima na bana. Na maya misu. Go to zana Yves Pandi. To zana juba obetanga. Ponga ba betanga. Ba beta yo. Betanga. Donc je crois que si un mois na une semaine na mabele. Na kezo mo. To ba obetanga na bana. Zana Yves Pandi na tadi ngalapa. Nde bango ba babalusi mutuka batini tumuka ozwanga bazwanga bademara mutukina sote meli borkina kufa banani nde babanda obeta belle famille bango nyonso bakoeli famille bango yo kutu bango surtout na bana banoko na bana bapapa leki bango bazala bazelanga ponga na yebikinga na ye nanga kozongisa bango clé to solola okene bango zelanga na nde bango bayebaki tozalaki na garçon asaka théâtre ba Yves Pan bazalaka tozalaka na garçon nani Petit Jésus mutatinda ezalaki Charlie Press ba bete ya kota koma po azo protéger ya tuni mais biso ebike mbongo oyo kokwazo bozolo balelo te tebike déjà azwaka kima mais toujours kamwa ke ezaka na maboko na bino donc c'est que beaucoup c'est que makam c'est que to filmango mokile mona ki bobo mama sopamba betaye ba panza na téléphone à kota une semaine mutafuta mbongo na Charlie Press une semaine. Oui, parce que tu as révélation somme ça il a bison. Moi je te dis vrai. Non, je suis pas solo. Il veut pas nous takimi ça ne se sauva. Ozaki na bana pembeni wana. Oui, nazara na bana. Si ba beto bana ba otala. Oui, moi na moko tazoka libanga. Oui, na yaka na Rivera tozonga na Rivera. Bake batuka ya mawa ba mama quartier bake benga la police. Nde la police yaki. Siko banda oloba nini? Tant ba beto na ba réclamer nini ba oloba nini? Est-ce que olobi que otuni ngaso na ba babaki wana. Ba oloba ka kingam na bomi mwana bango. Na bomi mwana bango ngam na bomi. C'est ça. Nga pe na otika la te. Nga ba bimi yozo kama ngam ba bimi sanga na pine. Batumbanga na pine, batumbanga. Mais papa moka mutu mawa, famille papa la bango abibon. Premier ate pone pour la ke ngani na imokili. Toki na biso otala banote. Lokola mwasi atikali. Pas beaucoup la bana biso bito bo mwasi c'est que to ma pena bana azui bana matise nga bana
Tout est épiné na bana. On se défendre, tes familles nous ezala quitté. Parce que beli biso qui n'est qu'à 10 personnes. N'a que côté ka clé andaku, to solo la auto ko solo la. Bon parce que ebele bazo zelanga. Bon bakana ki ango bi mutabata me lekyo na maile. Oui. Bon wana ko zelanga. Ngai ba quitté. Ngai ba quitté. Ngai ba quitté. Les sons inozui na histoire wana nyonso. Oko pe s'appelle jeune fille moko lelo. Sora vaina mobali moko boy. Leçon nini oyo retenir na expérience wana baliwa o risqué kokufa lingi kokufa pendant kolinga ki mobali bovanda ki na ba difficulté nyonso batu bazala ki te leçon yoko pesa ngai par exemple na pembeni na vraiment na nyonso wana eloka liboso nzambe na liboso po soki na opema eza nzambe ponga balukanga modèle nyonso même ti pa banganga balukanga ba photo na ngai tambola nzambe nanu tant que tu vivre na se ya moyo oyo to bosala nzambe te boyende mopesi apema na seconde akolongola ngo otikali pelo opamba comprendre ya mibale to taka place to kota malgré to yeba na te to kuta na banzela mais to poussaka quand même moi bouchon moi ba piona moi un peu loin maka to ba famille to kota o azali boto na aza nani so toza na bacalcule tozwaka na mathématique wana ntango wana moto tozobeta bamathématique esabe malgré ke toza banzambe te mais tolukaka me toyeba toza liboso ya nani famille nini na okende po soki nazalaki na nga na famille oyo eza ya mbongo makasi banga basundola nga abambongo mike mike biso perdre motu na biso bolo tolanda eza mbongo mais lokola tokutanaki biso na biso ka ya kolela moto so akomi oluka agani abénéficie ka wana akomi lokola nguma azosanza mbongo okende eza motu nde papa ya bana ya bato papa ya Leticia azalaki nguma te mobali ya motu ya kokobi kotele nde akufi tozala na mawa wana oyo moninga mpe azoyoka na ntango wana mais na ere wana so ozalaki na famille ya bien eke na raisonnaka avant na mibendaka na ngai namona wana te mais lokola nakendeki kaka na bolingo ka ndenge ezalaka nayokutaka makambo wana soki ezalaki mpe ke famille moko boye motu moko aza mwa mokili abotika eko mbo yango eza combien comprendre nakuta famille oki biso tozalaka modele moko nga mpe naolingaka kaka nabonga na nsima wana kuna mpasi olingaka kaka bonga na nsima wana ebendi siko makelele se te aya mpe nzunzu makasi aya claire seke fo tobete kaka nde kobete yaka mais napesa conseil na bato mingi étape wana eza étape moko ya pasi makasi ya pasi eza mpe ya pasi mobali bolalaka na ye bolamukaka na ye tosekaka toliaka ensemble toyebani na tenia ya manulu voaka ya chocolat po nga nayebi yo na robe sikoyo toyebana nini na tenia chocolat sikoyo ntango na omona moto atenia chocolat akei ezalaki de chocolat natikali chocolat moko ça fait mal à part ça bana na bana combien atiki na bana na ye combien bana ya ye moko na ye bino mbale bobote bana bazebele oyo ayo na ye nazotuna oyo tikali na bango nakobomba bana bazebele po ekomasi kokwa lobelaka ya ye to bana bazebele nga na ye toboti bana mwana te me bana plus de 3 4 nakomona wana eza na sens wana te po biso toza na polémique par rapport na ngo te tozo tuninde par rapport ya bino mibale otayi bana combien po toyebi ke pululu ozalaki na bana ebele na bana ebele nazali na bana 3 bakomi na age nini nana bébé à 3 ans akokisa à 3 ans le akokisa à 3 ans moko akokisa 5 ans moko on a 12 ans donc
eza pasi na mawa moninga selaye pasi na tuna nzembo moko papa malobi nazalaki na nzala ndenge biloko pesi nga loso mais olopesa nga loso yango susu loso yango obakisa yango su zelo sikoyo loso batafuna yango na zelo obakisi nga lisusu pasi likolo ya pasi oyo na ere wana azalaki napesi na posa ya bato basunga nga ya kokonsole nga ya kolobela nga te ekomelaka bato nyonso mais na place oloyi bato bakonsole nga bato bayeba pasi oyo nga alati bato bandi olatisa nga kindoki bandi olatisa nga kicriminel kibondumba kimoyibi bato bandi kobeta nga kutu na kobeta ezalaki eloko ya pasi sikoyo yo mama obeti mwana moninga yo mpo boti bana basi oyo toza na bis moko biso toza na bis moko are ya shiko ekokaki ya kiti yo mama yo obeti nga mwana yo mpe abali are mobali na ye mpe ekoka komsa bakobeta ye na misu na yo yo sepela yo papa yo ndimaki bakanga mwana moninga ndoki oyebi kaza na ye ndoki te mpo na olingaki mbongo wana mais sikoyo lelo oyo soki ya yo mpe ekomi osala nini du vivant de Chico tant na bon moyen bokekana komona na famille na ye te bomonanaka te non tozala baya na ndako balia mpe bamela mpe tozalazala mobali toumela na ye tozala bazalaka nayebi so ezali kaka likambo ya mbongo nde moto ekabola ye biso so ezali nango kaka ke matanga neti ya motu nyonso tu makambo elinga ebimaka ngo te bikote lena olingi otala caméra na question moko très sensible nana posé oyo expliquer biso botala na caméra sérieusement yebisa biso te faut ozalaka sérieuse sinon yango question nana posé ozalaka sérieuse sinon kutu so otie bongo nde ezala bien comme c'est bomba ekache baémotion na yo po question na opose eza na beaucoup d'émotions na forme nyonso kozala ngai malobo kolobaka nde moteko ozala bikotele bon bongama ki sérieuse no nde yango bon toutefois toke kaka bikotele pululu akufa na nini ça c'est de 1 soko okoyebisa biso réellement journée wana elekanaka nini ti oye kolamuka oye koréalize ke pululu akufi moto ya liboso obengaka ezalaka nani pululu nga aloba eza nango kaka mort subite nayebi te akufa na nini mpo ntango akufaki ya babande kosenga basala etopsi basala boye basala bato banda oboya ti lelo na eloko mobali nanga akufa yango te nayebi kaka ke tolalaka alamuki te na journée wana tozalaka kaka epa na famille na bango tokendaka na belle famille balambi bapesi biloko ye alie biso toliaka te toye kozonga na ndako na sa pongi akufi mpo nayebaka akufi mwana na biso asuka Laetitia bikote lesengi azaki lon bebe aolela naoki mwana aolela natali ke atie loboko likolo ya mwana akufa boye na position nde sikoyo nga nayebisi nga bia alongwa liboko mpo ya banda oyebisaka bino na obomo na émotion abanda oyebisaka bo so tolali asali geste mo biso abinanga yo afininga liso na obomo na émotion sikoyo tembaka ndolo bango trop nayesenga bilamuka oya moto mana émotion te longwa liboko likolo namoni ewumeli bolingo oyo yalingaka bana na ye akoki koumisa loboko te nde mona olela lingo sikoyo to na balusi ye akepa oyo mosusu mere akweli ye te mombo osala nde sikoyo naye kobalusa ye namoni amisubelaki place na ye okomprendre ke mabe eza mpo non namona mobali nanga suba te ata ameli ata nini naye oganga bavoisin bato banda otoka mai na libanda mpo na ipene mai oui boso soki ezalaka robinet bato baye nde bamemi ye na hôpital apartir hôpital nde bayebisa biso soki akufi do akufa bomo nayebaka te akufa ani avant bolala bosolola eloko moko te banda odérange te tosolola memamba oyo boyeboye te au contraire tolala na esengo mokolo yango mpo ntango tozongaka babengaka ye na bureau ya mama Olive ayebisinga mpe en tout cas bikote tomoni mpasi trop
mbongo na ozwa turo nga na obalaka yo nga se mbuzo mbongo bana nga mbongo zala kombe mbongo va pesa enveloppe ba 10 000 parce que 10 000 esani na tuni 10 000 esani bina nga bon to sani nga bitwa na bana to luka ta mabele to luka mabele ya bana amna no ko saka ba voyage message jamba voyage non to luka ta mbongo ba no kina Turquie ozonga ata Dubai c'est rwanda nga bi d'accord mais na ngina bimisa mbongo pa na bino ba pesa nga facture na futa on est sur le tika nebi que na sema mweso tono ko mwasanga toketi ya bande toketi na commune oyo ko tika mkoto zwa mbongo leto tout ça le fait c'était ça na butwana donc ba beng sarae ye abane sanga bikoko ba pulu ba komi bili c'est que na koli déjà na komi papa na komi koko na boti bana bana ba bandi ko bota c'est que na soit comme ko préparer grand-père pour lulu mutumo atikala ko mona ngota pa biso ndako na bana grand-père pour lui les pièce à théâtre oui te donc alingaki atika ki pululu na bana ba obima ye moko ska lui le quoi déjà bana ba bimi belé c'est que aboti déjà à colidor mudiso oboti comme na bakoko c'est okoli non ya wana ndo préparer grand-père pululu abana ça ezaka pa mabe iloko na soka beta ka ngeza kindingu on appelle ça maman na kindingu mais quand on a bana abana ta kilote mati kilote tia atebwe abimisi misisa ne hôtel miso ngoni fo ganga kaka c'est ça mati. Désolé, vraiment courage à toi. Est-ce que Mokolangwa bon sera déjà l'ambaro qui non pas mon livre bon sera déjà na butu wana bilambe zaka déjà bon saka akufara le 23 décembre a bon sera pe teni moko ya Père Noël pour abengisa biso que nous fêter par la bango abimisa bi koko na okeka na bilamba Père Noël abimisi na butona po abetela grand-père Pululu abanu kasko teni ne ya Pululu po mo kazaka shiko azaka shiko aluka teni ne ya Pululu to azoluka wana nde azola kisanga binanga buso binanga biko ya no benga biko mais bilamba Pululu na monite akoti abi na mo bilamba Pululu na moni papa te ngama wona ganga bino bano pena nabi abi asesko asali grand-père presse abi miso abi yo na bomo na attention nabi yo ndo kufa attention to sukana to sekaka vraiment des bons moments ensemble. On est désolé ndenge salami on est nzambe muta desidera nyoso biko makasi na okaka nzamba sunga bongo association ya ba femme veuve ya ba artiste bupanzana bozalaka non tozalaka biso panzana te tozala to pena bolingo to na mama Mado Mandolina tozala mama Tete mama présidente na biso moi ça Joe Poster ce problème ezali ba pesa punition au côté non punition ozala na peme mais si il y a un problème tozala pena bolingo côté wana na félicitaka ba mama nous surtout veuve to yeba na ba passe petinga ngalo bangala mama veuve te nazande mama ba orphelin donc nakina na part ya ba orphelin nanga oui mama veuve pe bazali neti mama Mado lelo o so pese mo ba na kini wa so ba lingi na kini wa moi ça mama présente so pe ndemo na tina mbate bon on dit pas mama veuve mais lelo ngako kona on lukape oui c'est ça donc na lo ba naza mama ba orphelin kuni ezali soki ata oyeba kiti ato kendaki wa mais soki ka ba bengi ke boya cause ata quelque chose maman veut venir sans un souci ou bengi un tel ko pona ba orphelin wana to ko panzana te eza mito ke ba papa la bango eza misala o ba sala o lelo l'état azo reconnaître o yo lelo zo reconnaître pour bengi ngayawa so zaki musala pour to ngombe ngate yo ba ngate de la so ina eba neza pona pululu oui ma misala mbala so basala yango ndezo sala ke lelo o to zala kaka to zalaka yango moni lelo o na opesa même merci na wenge muzika merci pe na producteur na ozora payer posera mon enveloppe nazanga zanga pete nazalaka tozwaka tozaki montande bolobate monaki ndoki batelemela yo tozala minduki na sima bate minduki ezala na sima moi derrière to non ezalaka mayele po munduki ezwa te donc tozalaka na we ranson
Oui, tozalaka na Blaise Boula. Il y a Blaise, pas bananga bibi côté pas qui n'a fan na yo eh. Amna sepulaka bi lobela. Lobela na Blaise, tozalaka na Blaise, tozalaka pia na zalaka te motopamba ya zakate. Mais non, pas ça parce que ça moto qui na bon. Tu vas maintenant ko préparer ba makamna ko ki na la taboy na ko bina bo na taboy. Ezaka po biso na ba fele to zambongo wana. Na producteur na biso Mamadou vraiment Nzambe non yete. Mamadou Djabiye na ndem tabisa concert. Te yete. Mutapesa ki azaki Congo Congolais te? Aza Congolais te? Ezaki maman. Ah, c'est ça. Vraiment papa limbisanga. Nzamba pambola ye na bana na ye donc libota na ye mobimba et pambwa makaka pour asepelisa borfelin. Tozwa ka montant moko ya bien. Et c'est que lelo borfelin ba koti na mo classe. Oya bomba bombaki bana ba koti classe. To futela ka ngope bandaku et sunga ki biso makasi. Donc Nzambe apambola wenge mobimba, Nzambe apambola na Mamadou. Attends, on va sa vie à coquette, mais toutefois, tu souhaitais quand même condoléances. Souhaiter nous condoléances. Nalinga coquette mingi eh. Akufeli papa oyebi. Ah, mes condoléances na ebité. Akufeli papa depuis hier. Ah, coquette mes condoléances eh. Est-ce que eza solo na bebi sa vie na? Na lobika yo te bino ne ensemble, bo côté le tinanda kwa nganga pona koli maman na nyatinda maman Mélanie atinda. To neti koko. Nalinga te. Nga so tali na bosa na ba bien faire mutu te. Coquette ya olukanga to sala émission. Non, après te babenga titre émission ezaka après eux. C'est ça. Vous comprenez? Malgré na banda ko boudé ne bani non ça te pas finganga po boy. Mais pour mon ka ke muteba ni mamuta baneka ko mikitsa ma ko kone mambwana te. Biko ne bi angote. Na ko mikitisa na ye salike tout ça qui n'est émission. Mais na mukolongo pe nazo mo le trop hein. Bon fela na baliaka. Donc to lia mutoki na ye. Na koki ko kitisa ete na ba yo mo boy oya ye. Bosa na ka ngotangu makambu ya bakoli yaka. Non. Ngazaka boye. Bokate ko kwensenga na mundu. Te nazanga na bikoteli. Bomoninga na bikoteli. Na lobaka o na moni te na lobati. Ba mona te be jijanga na ndenge na bango. Ngangote. Yango moni lelo biso to bundela ka fali po a mérité. Yeah. Comment ils pas fali bien que émission za moulayi mingi mais na lingina na point wana bo éclaircir bokanga moninga moyibi nelo kwa yibite bobwakeli ye malade linga kufa. Nangina baboye. Nandimi te ke 10 personnes 5 personnes boko ke ndanga nganga. Te zalaka mutu moko. 10 personnes. Pe nandimi te na ba mama veuve wana. O bazulu quand même bon fufu ya kolesa bana na bango bakende ka epanganga. Po epanganga fufu tambongo. Nandimite. Pe nandimite ba mama veuve wana bakoko kende ka epanganga pona bilamba. Déjà mona eto ke na reno na ya mutakala. Mutakala te. Ngena lati boy. Eza bilamba carton na te mais na lati quand même. Comprenez que maman on a tchabido na kati ya problème. Maman oyo atina biso biloko wana. Biso ce qui te bo comprendre te. Eza ko lelo mutu ba ko benga bi MK. Na tindelo o mo e pa koko. MK oya e pa koko. Oye ba yango te koko biko. Ba yebisa nga ke kolina ngeze pa yo. Vous comprenez? MK Vandika Aboye, la première dame Ozia, a benga bi MK. Zanga première dame Ozia, na tindi bilomo kenezo pas biko. Ou bien to vanda bisoka boy Sandra bikotele maindombe bisote na tindi biloko moko kenezo oroya otunanga. Na TV bino niveau bosayela ba émission. Ka maman na mutando futa ba émission. Tozo kende. Biko. Batindi bilomo epananga. Siko soki oyo lukingo moninga te. Olunga so moninga te osani. Obenga mutu mende nini? Pardon. Obenga mutu mende nini? Biloko na moni mutu ngote eloko banda ko salama. Ezaka te ke tobomana. Te tobomana po batu bakota ebele. Vous comprenez? Na zwi yango te, na mo pe mutu ngote. Te adresse opesi ngeza yango te.
te zonga lisusu alo ndenini ngai na benga ye le jour avant bango esama na bindenini mwana mai eosopa yo soki eza ya terme ke pesa po baoselo pe na réunion ke il faut toleka na yebisa ye soki aza mwana nzambe aolobango abi te soki boleka na mini comprendre réponse apesa ko ezala yango na sens wana donc esali mpe ke babi tokende toza réunion toza groupe donc soki moko ozangi obimi traître okozanga te il faut kaka okende malgré tozoke tobosani babien fete oyo ye asala oyo ngai surtout bamisusu te tokenda te ke mpo tokende toboma ye non ke na émission mpo toboma ye non tokendaki na émission mpo toloba ke biloko na biso bozobenga tokui te tokomana te bino boza mibali na biso côté de zela toke malembe bolobi ke bokendaki kaka pona kosenga biloko na bino mais pona ni kosenga biloko na émission kokende komuluka kokete na ndaku na yete bosolola sans caméra bobongisa bosilisa kokete na ngaka mingi ngaso na mono lelo tosolola na biso depuis makambo na bosolola te tukutana nan tukutana te autant bazon sele bino biloko bozwaka te pona nini mtesalaki boboya siko tango boleki muta pesa tanga ndimi ko pesa bozwa te wana olingaka ozongisa mama te naka na yeba parce que tika tâche moko boye na mito ya bato par rapport à coquette et tout ça la to meka olavang le te bolave ke coquette a moyibi te hein te aza moyibi te eza erreur esalama na mutu nyonso aza moyibi te ndeti nga ayebaki adresse na nga te place oyo otikela nga biloko yebani te ayebaka adresse na nga to nazalaki na bandale mais to na longo bandale na komi na kende kovanda ma campagne na sima Cardozo ayebaki te oketika ngo na balabala nda namona ke moyibi te lelo na ko peso sac emka memela nga sako pesa ngaya na bité pesa ngo kingani mais so moni kingani te etikala kana maboko na yote est-ce que ta bazong seli bino bozwi te pona nini yango na réponse asuka pesanga tokota na mamu tant bazongisaki netinga est-ce que pression na internet partout na banga moto te na kima moto te toleka botie mutu pression sur internet loba pena vérité botie pression sur internet ti mwana bato abomi nzoto na maladi na ye bobwakelaki ye bino akiye akangisi babiloko zela abemisi biloko nyonso apesi bino boboko zwa mama ve vazoluka bonga fufu ya mwana ye akekota nganga mpona bilamba tozaka mitakala na tunyo naza mutakala boya kozwa mpona nini tenia chocolat boya kozwa mpona nini nalati noir okoko répondre te boboya kozwa mpona nini te nayebi te aluka nani moi de ma part aluka nga te comprendre nga ngai na part na nga place na vandaka eza te kaluka nga te na place nga na adresse na nga yebaki yango te comprendre nga pe nayebi adresse na ye te lokaje bafaite ezalaki mutu akoka kobenga so moninga na aire wana te mpo ya mabe ekobima oyo tofoto mibatela tomisa mabe te mpo toza kaka tokozalaka na posa na ye ye mpo ozalaka na posa na biso neti nga bikotele nalataka na nga naza na Clarisse Bikotele na Londres naza na Guinette Bikotele la baba de Coventry na Londres naza na Mai Ndombe Sandra Bikotele naza na Gladys Bikotele na mibali na bango nakota mutakala te wana baleki na mosala quand même émission pour nelamba Paris na France naza baleki famille luzolo nyonso tout balata makasi apa nazali sous na baleki na leki na mususu la première yekuta na 3 places usine na bilamba ezali tole na ebisio te tant que tambolaka na yo si y a un problème et que se présenter nga na se présenter te et osala bien te na obima traître et à part ça to kenaka ko déclarer ka biloko na biso po balabaka ke lelo oyo kene to biloko pa koko tant moninga te okobenga nga koko ndeni biloko wana eza bongo tant obenga ke ndeni biloko wana ceux qui na pesu yango te et que mutana zo tinga makaka na pesa ki vous comprenez faut te maman vérité mutanga bi pobo ndima ke na pesa ki biloko na ngai na ngamo na zo leka na émission na ba pe bino boleka po biloko na ngai zaki ebele to salaki kaka o muninga salaki po atindeli biso eza ya biso lilo so eloko ani eza yo eza lokwa convocation à l'état so ezaki convocation à l'état bongo ba keto ya mabete pour l'état ba ki marete to ngato kende luko ezaki bilamba to ko mabe
Na boité nyos ozo répondre mais bien ozo ngo répondre te pourquoi bo récupérer biloko wana te. Répondre bien. Neti ngai adresse nanga ayebaka te. Tant aye ko zongisa tant asali conférence de presse à la kisi biloko na bino ke yango bokende ko zo. Elo non le baté il faut zongisa neti na ko benga MK eloko no yango. Bongo no. Ce n'est pas MK no tikela hot. Yo na bina bolongo na mutu aza moyibité. Eza erreur oyo e salamaka. Yango mama to trop bomana tes erreurs oyo salamaka. Na biso nyonso ndi zaka wana biso to soki ndeto memela kango na pe ndenga memela kango biso moka ndeto yebi yango bino ba biso boyebi yango te ka biso moko omoni mko lo bano vérité na ngo yebi te vérité na ngo yebi kaka ye koko bi ka ke bino boyeba ko fin boyeba ko kanga moninga moyibi pandaka yibite mais ndenge yo moko lelo lobi yango libosa batu nyonso je suis vraiment très contente d'entendre ça bilambe belé o ya la tarawana ok ibaka bilamba wana bilambe belé ya la tara ok ibaka bilamba wana so nga na zote po baluka ngate ba pesa nga adresse nga ibana ngate on comprend yo mais le reste na yebité mais na webisa bino ke aza moyibité ça le quoi bien mais qui m'écoute je non qui m'eza nango qui m'écoute nango ezaka ke ba adresse na biso azaka na ba adresse na biso te ok tika ngo wapi très occupé na moto. Oui, ya zabe na makamne ebele. Andimaka ko aider biso na mama wana po biloko ekoma. OK, c'est bon, merci beaucoup atako obomela e libala, bo ça ile mambo ebele ya mabien te mais toutefois. Il faut bolekela na internet wana za ki troté. Ba swing na donc za mikanda. Non ça swing te na o lobaka parce que ngai na ra choqué pe. Te, ngapela nga o choqué mutu te. Swe na blessa ko keta limbisanga limbisanga so na blessa yo zaki pe faute na biso te biloko yaka na kombo ya koko ya mamado ya wo no so kombo ne ya kaka azaki na droit ya tout na eloko wana tu vois TV kendaki na ngona na TV poto ya bata TV ko ndimi yango Mélanie mutando futa mbongo ba TV tika Mélanie bonjour continuera-t-il le atinde la pe biloko tu n'auras pas atindaka prana lelo kunanga na taroba ma Mélanie merci ma Mélanie nzambe na ngai ma Mélanie o sala lelo mo ezala te en tout cas ma Mélanie abatu oyebi nde biso tozala na mutu mabe azate ma Mélanie azana ba famille kanda ya modèle wana ndie bokanelaka ekala bonga azaki na kanda nga no banga na osekala ngati bona nga azaki na kanda tondo bato oseka na obi lelo oyo olobi o bobebisi réputation ya coquette oui c'est vrai tobebisa réputation na ye alimbisanga aza moyibité ezaka erreur moko esalamaka bonga réputation ya bobebisa bokanga ndoki tina YouTube na mindele bayebi kenga na bitumba na belle famille za biso te na biso te biso tokota ndemo biso toza batu to ya ko luka po to yeba ko laver yo na makambo na nde na luka pe na laver po na coquette coquette problème toza batu babokilo na nga pe baza batu bo pe balobaki yango pe bandimaka bankesa pe baza batu Mélanie pe azaka boyaki baza batu Mélanie pe aza mutu mapanza bino te donc malembe obebisa émission kitoko conception moko ya bien ya émission aza mutu soki mama Mélanie amona bino pona ya kopesa bino ezalaki pona émission wana pe après eux et toucha maman Mélanie yango ableka par coquette pour na roya komona bino mais siko abebisa na conception émission na relation na bino na omoni eloko esala na biso sozu mutaza ko meki tsazate c'est pardon on a 5 coquettes le na 5 ka ngo bien avant mais to nga to koma boete ou bien coquette yé moko pe ceux qui peut aloba ke bon to ça batu bolimbisanga nazaki na makambo nanga ebele ya osala yango omoni ba carton oyo eumeli vraiment tobosa engai ke non ka bongo puto bata longba elanga rob nanga elanga ma engai ça bon mais na ton ke pas un problème aboye ba kite ke fallait ça la lulengo on a lobi wana biso pe to moni ke blamango pe umende ba olo Mélanie pe ocha pe ça pe ba mbongo kuna boy na na initié la maman fait comme ya bo pose d'autres ça para mutu moko ngana pasi makasi na bito sali black boy nete ezaka likamo poto yeba yonga nazo expliquer OK
ezalaki appel oyo ekomelaka biso nde etindaka tosala bongo. On comprend? Non toyambaka appel ya mama moko alobi biloko na meza kuna bokende kozwa biloko na ngai eza ebele soki bozwi te bolobela ye soki tobanda kokutana ntango mosusu tonga toleka bongo te obengi ngai eti ozoseka nini naokompa te loba ngai ntango obengi nga na ye no soki ataka mpe bémission ebele oyebi yango continueki kobenga nga mais soki nayaka mbala moko ntango mosusu lelo olinga obenga ngai te ongo benga lelo oza awa neyokani télévision dongo benga ntango mosusu mpo na news mosusu engeza nde moko mpe soki tobandaka kobengana ye azobenga biso mpe tozobenga so tokutanaka tonga tokóma yango na niveau ya etanda babenga oni etandoike te mais eloko grave ezana te parce que ye mpe aza moto etandoike biso toza bato ya etandoike makambo na biso ekendaka nango kaka bongo na tobomana te tokomi na biso na suka nalingi yo mingi nayebaka bolamu na yo eza awa nalobi yango mpena devant bato nyonso to balandaka ngai oyiba nonga te nandimi mpe te koyiba mama veve nandimi mpe te ezalaka kozalaka na tante ezalaki bongo mpe soki nazwaka te ntango mosusu mpo place nakomaka na macampagne wana na nsima ya Cardozo mpo oyebaka wana te soki oyebaka onga koyelanga donc nazwa te mpo na wana. Merci beaucoup etandoike tambola bon kendara bon on a comme na suka la moni yo dernière question pour to kabwana pour to zipena tango ebele il fallait quand même to ramasser ti to comme place to komi wana bongo lobi susu na etandoike oya na lisolo susu na tuni na moni na l'entrée japonais petit na yo mutu na yo liboma na ye babeza lokuta ya 12 yosko zala ki na ye na uto mono sur récemment na ye est-ce que ils est solo ils est lokuta yango congolais abimela wapi congolais abima wapi bonga na yebi baninga misu babima pe na maboko ye moko papa mokili abeta pe na papa américain bima papa mais biso ba congolais ndeto bima na mapeka donc tangi azo sala mutoki wana keba oui toloba nini po muninga beli bomoni ete ngala koma babongo po ni neti ngana kufela ba jijanga na ndenge na bango babetanga bapesa bakisanga supasi makambo yango to ba kokete muto mtamemi yango na ndenge na ye makambo yango to ba fali to bosa ni drapeau ya Congo ndenge mataka ezo nera Congo okele kapene Europe boye passeport congolais ngba c'est le frère de Fali Ipupa la sœur de Fali Ipupa to bosa nyango muto mtamemi na ndenge na ye ndemo ko landry japonais landry japonais abeli autaki epalanga tusololi azo expliquer ngaka ba passe on ba problème ngo kaka baninga bazana bakar baninga bazana bandaku baninga ba osala boye baninga pe bazo bima pe on comprend alors ba kebele koto pe mo makelele na parler ndezala kaka biso to sala ngo pe bima pe na no luka na ne salama Julia za mo sali boso te sala bongo biso to sala pe ngo o lo ba ka sala ngo te yeka na nzambe na ye on comprend parce que tango abimi na makambo wana ebele na mutu akomi place mo boye sango ngo ezokende ka bien te akaka Dieu merci président abiso Koffi Olomide azaki makasi kana wana bazui landry japonais bakene quelque part aza quand même star pour ça que star te to vanda na kombo na été aza quand même ta TV Koffi Olomide a protéger mutu na ye a boyi ke bat ba mona mutu na ye na fulu na ba étape moko boy nde ba mona ko ne koki a protéger yo star ke place ba mimaki na Koffi Olomide ba kei ba traiter ba moni ke c'est bon Koffi akendaki te mais atindaki quand même mbongo et ça dit que et puis si c'est bon ne to ba boye landry non moi c'est que la miki oyebi karate mais toujours na kendaki to kendaki kuna na ke okuta ye
na elo ilukusa bavandi bayebani pe elo ilukusa elo inapesi mbote bavandi na japana nga pe nabengaki tendresse elle a un problème elle nous sengela nga po bomanga bino surtout na bato ya théâtre na belle famille na bino ta rancune yo ninga bon te olinga vérité te toi na vérité na ba journaliste to basangela nga batinyo surtout mutu oyo azalaka ka côté nanga ezaka landri japonais mutu oyo azalaka ka côté nanga ezaki landri japonais mutu azaki côté nangai tendance di bindaka nda côté langa allez navandinga mona bulika il a fallu non ça ni na le la gouvernement sauver moi boleli sanga pena peuple congolais o bolunga ka ko ba boluma mbala André bo ba ki boleli sanga na vandi pena nga mo pena nga gouvernement sauver moi nazali patriote na beleli patriote di binda ok aza patriote la ndi japonais non tika mona mboka ti ba côté langa c'est ça donc pour dire que landa zo bela solo nani akolinga asala mambo zo salana e ba parents pe ba ya okota mambo to sala oza mambo ba parents te neti nga ba parents ba boya mambo to kolo bango awa te bima vanta mama be ba boya ba ka mona mama koti mamba buzz isa yango te abela ki vraiment zaki na problème izo senga ka kosunga muninga zo biso skotolinga kosunga so mutu ana mbeto moi to sungi moi muke mutu za mbeto sunga bien te moi muke to bemi caméra po sunga orphelin memi caméra yo moni ebele bazo sunga borfelin bazo sunga batu ya maladi mais na kidi baso ke ma non pas monter poani biso mona bango danger po to mona mokili mais na kati na ye moko ba kino pomba mate poto linga ko sala nyonso fo caméra za na sima alors que nzamba biso ko pesi le boko à gauche pesi ya droite e baté mais biso to commence ko pesi le boko à gauche pesi ya droite yebi ya droite beleli nord to beleli nord est l'ouest nyonso to sangisi kitoko te ya mo to pomba mate nzamba bi pesa ko to ye baté vous comprenez na sens wana donc oh to zulinga to sala lelo oyo to ba ki lobi nango e ozela biso vous comprenez te ba zala muninga belaki o alingi asunga ye mutalinga asunga ye pour moi za numéro Landry a te po téléphone nga e quand même na mutu na za nango te mais mutalinga asunga na ntubo sungi e o sala bien pour aza pena neta mo ya passe azolela vraiment akraka ki pona makambole ki ebele akoka kite ya omona ki akraka ki mais lelo mutu amoni kaza mutu ya malamu ata soko me ma caméra no za problème te mais moi na caméra me sunga c'est pour moi que ma caméra tout ça système à Jésus Christ aimez-vous les uns les autres qui ne peut pas ça na moi katimini et ça rappelle bien. D'accord, merci beaucoup Bikotele. Tu commis vraiment Nasuka, tu commis Nasuka Dilobano Nasuka pour l'émission en Andelo Zanini, bien que tu restes avec nous pendant de bim coloté to pesa na trop déterminé te. Dilobano Nasuka pour Andelo Zanini pour clôturer l'émission. Dilobano Nasuka. Na bana na sebing na non Simon Ngan. Simon Ngan, yo baki o ya ko kwa bwaka yo. Zangana nangako mingi muyaka koma muluba sepe makas lobanga suke zaka ke ba abonné à chaîne o ba secret musubo yebi yango te bimia ouais to pandi teke to apela to panzaka teke MK Yokani TV bozazala taka MK sola kitoko ça veut dire que ata mutu yaki na kando biki non bimisa te awa MK on dirait travailler nga na bimisi ba secret musu na bimisa te na kidi ba benga mo ebimi pas MK vraiment pensa MK ezala ata mo pensa vraiment na bimisi ba secret musu et ça les kitoroté donc ça les kitoko mais kitina sima nango kitoko ba abonné à MK et Yokani TV boza pété botikala kaka
so bongo ka sous secret mususu so ka sous mko libala lisusu bongo ka sous o ndenge nyonso le canard donc awa vous appelez vous expliquer moko o pele nga koko bikotele luka koko bikotele na MK TV émission o ndé makamu vérité ndé makamu yé moko MK TV makamu donc si manango vérité. Nous ensemble, on reste ensemble. Merci Nami Gramalundi Nasima Caméra. Merci Nabao Nyon Sobasndima Nabango comme ma charge ya MK et Yokani Télévision. Merci énorme. Merci Naya Nangai Jofis Lombo na pesi Mbote Sika wa Piozali na France. Na mona ibende de téléma qui na pesi Maman Léonie Mbote té. Maman Léonie Cindy le cœur de coco de Maman Léonie Cindy. Na ningo mingi. Merci maman. Naibi bolam non. Merci maman. Merci beaucoup, merci aussi à Dartikis Business sans frontières topé si mbote tokei lisu sukopé sa mbote boye na yaya na ngai moko na bengaka de cœur hein de père et de mère na pesi mbote et si ka pozali yaya na ngai moko na pesi mbote hôtel La Promesse et telemi déjà mobimba et telemi olingo lekisa moi séjour no bana bombo ne ki selimi loka kitoko kaka na direction à Langunduana de pesi mbote Nick Banza kuna na Norvège de pesi mbote toke lisusu kopesa lisusu mbote na biso mingi na bayo balinga basi te kombo na banté na télévision bino bozara ba sacré privé na ngai na pesi bino mbote mon chéri de cœur yo ebisi kozali donc nzamba pesoka ya ebele tala kaka donc on se revoit très prochainement. Salut pour ta chéri de cœur d'ailleurs azalate nazo zéro azalate nazo bolanda ngati na suka chéri de cœur. Comment batanga la teme na pesi mbote sika pozali po ya kata yango soka ngo sonnerie ah asa azo akata ba mbote na ya chango sonnerie na téléphone bolingo makasi chéri de cœur ebisinga komo mweto loba ezate po biso to banga oyo loba boy batu ba beta ba shita sima ba makasi ba beta shita sima to mona susu MKale et ça bien te yo MK bina bomba na bombika chéri de cœur. Chéri de cœur yo moko moni tant ka musapela ta elata lopete ndé bo mona penda na photo ku te ndozala na sima pozala abo. On se revoit très prochainement. En attendant, abonnez-vous massivement. L'hôpital est là qui te la bino na tongo déjà. Matanga Doline, Bromo na yango, nengeni de participer to zalawana. Tout va bien se passer. Que Dieu vous bénisse de partout. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne sur un autre numéro. Bye bye.